Mesdames et messieurs, vous êtes dans le monde de nous dans le monde. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. La Nouvelle Tendance Télévision, une chaîne éducative, professionnelle. Et cette tendance-là, nous l'avons adoptée parce que c'est grâce à vous, vos commentaires, vos suggestions, vos likes nous fait énormément plaisir de faire de notre mieux ce grand boulot que vous nous avez confié. Merci. Et nous ne cesserons jamais de vous dire merci. Merci également à Je suis Lokamba TV ainsi qu'à Culture Info Monde. Merci également à tous nos techniciens. Il y a Nouvelle Tendance Télévision, merci à Généon, merci à Jordan et sans oublier Alain Délé, lui-même le coach. Merci également à Josué de l'autre côté de Josué Lokamba TV et également à tous mes partenaires. Vous nous suivez partout dans le monde. Merci. Bosunganga, yangwana thème na biso. Bandeko, ah voilà. Bandeko Bosunganga. La chacun donne un statut, tout le monde a une réaction. Parce que Bandeko Bosunganga est un suspense. Beaucoup de gens sont en train de se faire. Avec l'homme de Dieu, l'évangéliste, l'évêque, le pasteur, le révérend. Ah, vous avez révérend? Révérend, je suis le Kambakoun. Il est avec moi sur ce plateau. Je suis un évêque, mais est-ce qu'on a une telle assaut Lelo? Est-ce qu'il est révérend pour ça? Ah, merci beaucoup. Tu prier? Avant de répondre, avant de te lever. Ah voilà, merci beaucoup. Merci de permettre de tourner l'émission. Grâce et c'est abondé Seigneur. Ba kolanda bazala édifier. Pe ba nyonso ba kozana ba problème. Ba ko yebisa biso yango pe bazwa solution. Parce que ezali émission second souffle mais sujet ezali bandeko bosunga ngai. Kamba biso sous l'inspiration divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, évêque, je ne le suis pas et je ne le serai pas. À moins que Nzambe a changé autrement. Mais révérend, ezali titre honorifique. Ah, d'accord. Voilà. Ndeng babengaka président de la République, son excellence. Ah, d'accord. Voilà. Ndeng babengaka ba chef spirituel, son éminence. Son éminence. Ndeng babengaka ba ministre, son excellence, ainsi de suite. Voilà. Et puis ba roi, hein, ba sa majesté, le roi, voilà, ainsi de suite. Pour nabiso ba pasteur, ba mengaka mingi, ba révérend. C'est un titre honorifique. Je ne peux pas refuser ce que benga révérend. Gloire au Seigneur. Révérend frère Josué. Ah bon, na lingaka pe ba titre était bon, voilà. Mais ce benga révérend frère Josué. Sinon comment la santé? Vous allez bien, église? Oui, santé morale, physique, spirituelle. Très bien. Église aussi. Église même très aussi, bien. là. Voilà. Santé morale, santé physique et église, sinon ça va. Oui. Mais vous êtes en deuil, mes condoléances parce que vous venez de perdre un icône. Vraiment, le révérend, moi je l'appelle apôtre et docteur. Ah d'accord. Papa Barouti. Barouti. Kassom. Paix à son âme, mais c'est un papa que j'ai porté dans mon cœur. Okay. Et je le soutenais même dans mes prières. Dans le bapon, je soutiens plusieurs personnes et surtout les hommes de Dieu ouin et élevés en dignité. Okay. Ce que je peux dire est que Nazalaka na Rigini, na Assemblée chrétienne de Rigini, na 1996, 97, 98. Ah, au Assemblée Kuna? Assemblée Kuna. Natamberana? Oui. Assemblée Kuna. À l'époque, Bazalaki Wanate, Bazalaki, voilà. Nde, Tobano Kenama Stanangai, to Kolina, to Sali Pespo, to Ndimene, Stani, Alula, na Mastamsu Bukinga. Bukinga Mutu, Amemaka Bisukuna, parce que Zalaka frère, ya Branal. Kuna, voilà. Bukinga Biso Zalaki na veni. Lobo, bango bazalaki na veni nini Mawanga. Ah, Mawanga, oui. Voilà. Donc Lobo, Mbandaka, Mawanga, après Mawanga Zaba, voilà. Tozai banangaba. Okay. Nde to bano kende kuna. Mais to kende kuna pe na cadre pe ya bano bazangi ba orphelin. Lokola ngana bandao nazalaki orphelin de Bukinga lobaki to kende kuna. Okay. Et papa bakusunga yo. Et na kende ke pe basungaka pe ngai. Nakumaka kosambela kuna. Voilà. OK. Ezaka mabongisa Nzambe. Est-ce que vous avez temps aux années de bonne sambela? Te ayambaka nga. To sololi abondeli pona ngai. Ah d'accord. Voilà. Et puis bato batali cadre et social. Voilà. Ah bon, on va jouer aussi. Bazwaka et puis basunga ngai une fois. Ah d'accord. Voilà. Mais loko na yaka ko sala neta bina na Bukinga puisque ngazala honnête. OK. Mais Bukinga alingaka lokola ke akosa pona mbongo bima ni Bukinga.
wana tokoyokana te. Ah d'accord. Toyokana te pona na koli bongo tenga kole pasango. Il faut nazala sincère et véridique. OK. Voilà, na lobi likambo nanga so basunga ça va. So basunga bazu kombo. Bon, soki komba sunga ba ubenga. Yo siko zolinga obakisa makambo susu toni te wana toyokana te. OK. Voilà, j'avais refusé nini ona. Abokinga ndenge ya memela ngai. Mais j'ai prié tout, mais j'ai combiné des églises. Oh. Voilà, c'est-à-dire l'église, la lumière, on a ndimela qui est sur notre baptême le kola mokonzi pour bikis. On a ndimela qui est sur 1994. OK. J'étais encore mineur. Après, en 1995, ndé Tokyo sur baptême. Ah d'accord. On a l'église de réveil, la lumière. Révérend pasteur Berger Moulamba, na révérend évangéliste Beni Binge batu ba baptisa kangai. OK. Ba délivrer ngai na ba milimo ya bitumba na sala nango. Voilà. Molili ya no yilo wana sikane. Voilà, mais bon. Voilà. Après, ndé na combiner des églises. OK. Mais ba pasteur nanga ba yebaki. C'est le pasteur Beni na ibisaki. Voilà. Pour nazala sincère. Voilà. Ndé na okende kuna papa Baruti nazo combiner ti à un certain temps ndé et ça la ke na yeko ko se détacher kuna na yeko sala nini. Mais et puis na komba isiko kende susu na avenue Mulumba Kachika na rigini. Et ils ont pas branché ka ya nini ya tabernacle là. Oui, il y a église il y a papa Baruti ti. Mais ça là qui a docteur bon na bossé sous combo ya pasteur ngo voilà. Kana rigini. Voilà, na avenue Mulumba Kachika ezala ki. OK. Place pe tokende suko. Waka William ya Branham ka. Ya Branham. Ah d'accord. Et puis docteur Ewal Frank. Ayaki tozaka pe moi enseignement pe musukuna et ainsi de suite. Ndé ma koki nzambe sali ke na ya kaka ko tika na rêve na tika la mais ezalaki na cause. Voilà, ezana cause. Cause ezalaki likambo ya Branham azali Eli oyo nzamba lobaki ke avant Jésus-Christ aya Eli doit venir d'abord. Ce que baobi Eli wana ezalinde William Marion Branham. Mais ngana ti ko tanga na Bible na version ba pesi basuki kaka na nzela. Tango na quitté na bi mais ba posaki que Jésus question. Avant que Christ aya Eli doit venir d'abord. Mais Yesu a répondre que mais vous l'avez tué. Eli c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a yaki. OK. Sikoyo place obendeni. Nde esala ngane ti moi bien te. Ngai bon. Na epesi kama malili moi bolembu et puis kolonga nanga yangwa. D'ailleurs zaki porter ba bloko ba. Na lobo yaki eloko wana. Donc c'est kobo yango mais tant on atangi na moni que non ezambongo te. Voilà, William Marion Branham azali prophète ya nzambe envoyé de Dieu. OK. Mais oyo ke aza Eli oyo sengela ki a préparé venir à Christ. Non, il y a préparé venir à Christ. Il y a préparé venir à Christ. Venir à Christ ezali ki Jean-Baptiste. OK. Au moins siko place on na nazaki moi bolembu allez na bwe kokene. Mais parmi les ouins, parmi les baobabs de l'évangile awa na Congo papa Baruti asali. Ah oui. Asali musala ndenge sengeli. OK, il y a table au fin fond de la forêt à kokene. Soki amata boîte akomata. Soki amata moto akokene. Soki makolo akobeta. C'est-à-dire même na ba pygmée, même bisika nyonso ake na tous les 5 continents, papa a même évangile. Amen. Oui, sauver bateau. Et puis na koloba ke la plus grande église ya Branham na monde nde yango. OK. Na yango RDC ezana ba potentialité spirituelle au sakanate mais on l'ignore. On veut toujours critiquer, parler de n'importe quoi. Oh, na oui, dans le monde. Parce que dans les États-Unis, dans Jeffersonville, et dans l'église où papa Yomoko, le prophète William Marion Branham Atika, ils ont 250 personnes. Et ils ont ne peuvent pas citer. Mais ils ont régorgé sur combien de milliers de personnes. Oui, oui. Après, comme papa dit au cas. Au monde, c'est-à-dire, RDC est les berceaux. Il y a l'évangile. Ah oui. Peut-être que va comprendre après. Ah oui. Au moins, si vous pour dire que vous avez même papa le prophète Simon Kimbang. Ah voilà. Et mais tu as émission mobile. Oh.
Papa Barout, paix à son âme, Lelo Toko Koloba, Azali au sein d'Abraham. Azali n'a lié de repos et non de tourments. Mais la vidéo, moi, on est déjà à téléminacher. C'est pas aussi mauvais. Donc, comment bon, moi? Comment bon côté? Ce qui nous a bengi que moi na akamba. Moi kambi. Ce qui nous a bengi moi na te que nani akufi consomme mutumsa kamba. Mutumsa kambi et ça quoi les problèmes. Oh nzamba kotinda. Oh nzamba kotinda. Ouais za capable de kamba et puis avancer et ça problème était. Et comment peut-être là oh Josué nous avons remplacé là. Ngai na ça moi na oya remplacer na mema ezali moi na molimo. Et si kasi nzambe asalo makambo so nzambe alobaka soki nalanda émission eza TV kasi eza TV botalanga bien makambo oyo ke soki mwana ne a remplacer Carlos ya nzambe asaloba yango asi a confirmer yango et puis mwana ngo atamboli pe lisusu na makomi na sia makola papa ti papa na kufite mais basi voilà nabi ki bato bazakuna baby la vérité en profondeur biso to peut-être ndambo voilà. Alors, ce qui a ticali, ce n'est pas un péché. Voilà. N'habitez ce qui vous comprendre. Tu comprends, c'est comment on merci beaucoup. Bien que famille délivrance de famille et s'il était il y a pas point monsieur sur les alliés mais tokoya lisusu mais pour le moment Nzambe a pesé ce thème moko o ezali très profond. Romains chapitre 7 verset 21 non banaka verset 21 à 24. OK. Romains chapitre 7 verset 21 à 24. Voilà. Romains chapitre 7, verset 21-24. C'est le nom du Seigneur. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera. Amen. Qui parle, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre de Dieu. Oyoke azo biki sabato azo sekwisa bilembe afungoli bato misu bakoka batamboli na ministère à Paul parmi ba apôtre nyonso ya Jésus yazalaki te mais aye na sima mais a travailler makasi koleka bango nyonso oui on comprend abonza vie na ye yaona linga oyemba nzembo mingi nzemoni na pesa yo bolenge nanga Yawe nanga papa na lola kumbama yawe na nanga yawe nanga papa na lola kumbama yawe na pesa yo ndenzoto nanga na bando yemba nzembo yo noka la chair de poule et bimi et puis quelque chose se passaka. Wow. Gloire au Seigneur. Amen. Yango pour la juin nzoto na ye pe vie na ye même libala na ye abing na obala te na sa elanzam muto bongo mais a se retrouver na problème que li sumu ekangami ezotika ite alinga sala malamu mais mabe kangami na ye ezotindika sala mabe azo comprendre te je vais faire le bien mais je ne comprends pas je fais le mal. Et il regrette misérable que je suis qui me délivrera. Yango asengi nani akokangola ye nani opesa solution un apôtre de Dieu papa maman ndenge tozala makambo eza minene loba makambo eza minene papa voilà alors likambo yo ya bandeko bosunga ngai nzambe alobi na ngai lelo te 18 ans c'est depuis 2023. Wow. Alors
ta ekokaki nanu te nakomaka yango même na agenda na ngai na date nazobondela mais kaka mikolo oyo ayokoloba maintenant ntango ekoki mpona oloba ngai bosiko na koloba nini makambo ya bato oyo ezokose passe na vie brad okoki oyo bato bakokoka kozwa solution te parce que na likambo nyonso il y a toujours la solution. Amen. Solution à malamu tout comme solution à mabe. N'avez pas comprendre. Ah oui. Solution à mabe est comme toujours na mabe ou kufi nango ou nini toni. Solution à malamu est comme peu na malamu. Mais na chaque problème, il faut loba. Ata uzababa loba na ba signe. Ah oui. Atso uzamutu par loba. Mais à qui? Parce que ça m'a comme susu, ouais sengeli loba. Publiquement, muso loba secrètement. OK. Musolo be pas na mutu de bouche à l'oreille. Soki te okokufa. Avant na kende koloba likambo yo to loba lelo ya bande ko bosunganga. Na opesa ndakisa. Papa moko nasalaka voyage à l'époque na ke Équateur. Na longa wa na Kinshasa tozui masuwa ya Bokade. OK. Ya Yumbi. Ti toke tokomi na Basankus. Nasalaki 3 mois. Ba famille, ba nini, ba biloko, ba nini tututu na bangulu, bantaba tutu na ekozonga Kinshasa. Na Kinshasa. Mais tant on a retour. Tozozonga, tozalaki na masuwa na papa moko na mwasi na ye na bana mibale moko azalaki ya ba 7-8 ans hein, ya mwasi na mususu mobali azali mwa mukolo. Bon, to qui peut péter. OK. Mais quand tu remarques que papa en a azana lingundu. Lingundu et vimba. Sikoyo alobakate. Mais c'est comme si au côté le matin, c'est comme si ni mais ngala mano qui peut na ngate. Parce que bon, tozana masuwa quoi. Mais tant que to komi na avant to koma mbandaka asali crise. Wana to mona japoro ya mbandaka. Asali crise. Simba moi c'est ya ni tout basimbi siko baozela masuwa na manevre na pona ya coster bakita ba évacuer nini azalana hernie azalana hernie mais alingaka te alinga pe ke na loba pekisanga na loba apekisa moi aussi aibisa mutu te hôpital était prière te kisi ekosila mais ekosila ndenge nini apekisa moi aussi pe alobate il était aussi trop fermé trop dur allez bon ya moi ça bandole là ba memi allez bango bana batikali bakene bakoma na hôpital boye akufi nouvelle on a et ça là qui biso passe na masuwa na moi ça zolela ke alingaka te baloba likambo na ye kolobate etali yote fanda ekosila mais etala siko muta kufi na hernie oyo baswanyaka basala ka opération bande bandaka moi ça zola bande bandaka ye toki hôpital ote toki bo ote bon siko lokola mbongo ezalaki te ayebisa pe bande kona to comme ça alingite bon siko tala siko okufi ga we hernie netia na Kinshasa basa $50 ba opérer so zangi mbongo batakosunga bazanga kate bakosunga yango sikoyo moni na pesi ndakisa mona ke bande ko bosunga ngai bakosunga na nini soki olobite bon voilà alors il y a un problème tango sikoyo na bondeli nzambe esili na yibo siko na koloba likambo nini bon tango na bina koloba likambo nini nzambi okoloba makambo ezali oyoki réponse okoloba makambo ezali esili na ka téléphone sonné bon téléphone sonné na yambi voya mama hein azobenga ngai oui mama kombo nani ubengi wapi apesi kombo apesi pe adresse na ngaliema OK mama likambo ezali nini nasala ni pour papa yaka awa likambo ezali ya téléphone te eza ya présence na yo ngai bon po benga ngana ya esengeli o supporter déplacement na ngai oui papa eza problème te le numéro no ezali na M-Pesa Orange Money te abenga na oya Orange Money ezana Orange Money oui na otinda kasi ko sito solo mais azolela ngabe olela nini obi papa yo koma na téléphone te pardon koma penza ngai mama na yo nazawa na sambwe OK ça va kana kati boy atindeli ngai $200
bon, ça va, nazoya. Na tie pe carburant. Ok. Allez, na kei. Na komi. Nani. La police pesa na porte. Parce que baza na moyen. Ba fungolinga, ba pesa déjà consigne. Na koti. Na parquet mutuka na kati. Mama yambinga. Azole. Oh. To koti na salon to fani. Ndeko. Likambo yo na zoloba. Eko pe ko salama tamusu na famille na bino. Ko likamba mutu so alobi likambo moko. Tamusu pe salama pe pa bato mususu. Oui oui. Tamusu pe euto salama. Balobate. Mais maman, oyo azwi courage ne voilà. Nde siko mama. Oh papa pe azalaki mais azana na chambre. Nde mama racontenga na kolela. Ayi papa ndenge na zawa libala ekufi. Oh. Ekufi papa boyinga ipo na bana. Tobota. Mais na boti liboso, mwana liboso. Ya mi balende na boti mapasa, mwasi na mobali. Après na obota pe bana mususu. Mais nga na salaka, papa bon. Asalaka. Bon. Donc ne musala tozonga. Omoni ba sécurité ezali, bana misala bazali. Mais une chose, bano ya mapasa ya mwasi na mobali. Le baza na bana ba pe na mapasa. Mapasa une fois ya mwasi na mobali. Ah OK. Oya liboso aza mobali. OK. Bon balandi mapasa. Oya landi mobali nde mwasi na mobali mapasa. Après pe ba musu bazali. Mais siko bango papa ce qui est grave. Bana ndenge biso pe ba parato zali. Ba chambre bana moi TV zali, salon na bango pe zali, ya biso pe zali, ba moyen zali. Nzo kandenge bana ba okola. Ngai na yebi na ngati. À partir à 14 ans, bana balkande bana ba série, na ba film, nzo ka bango mbale, loka bazama pasa. Bazala ka pesa soudé. Bango mbale. Ba hotel ba film na bango. Normal. Eza normal po bazaba ndeko. Alors, ndenge batala ka ba film wana, na ba série na ba nintu, nzo ka batala film oya bato balia na bambanga, ba osala ba bolingo ba nintu, nde bango ba bito meka. Ba meki kolia na mbanga. Yaya na leki sentiment pe zu bango eke moulaye eke j'ai de mains j'ai de pieds allez j'ai vu baliembouma baliembouma bon eza TV bo comprendre ba code tam susu bana pe ba kolanda tonine mais to tia na ba code bana baliembouma ya na leki bana bazana aja 14 ans qui lelo yo zaka yanke bon, nazalaka yaya. Nazala pe yanke. Mais ce que tu comme ba yanke nzambe. Ba yanke kati na nkolo. Amen. Mais ba yanke mukili, ba benga biso, ba mbakasa. Ba yuma, ba ya Manuel, tondima yango pe tozondi. Voilà, tozola siko ko sexa wala sala bien. Sikoyo. De 14 ans à 17 ans, puisque ba ko kisa 18 ans na octobre. Octobre année. Octobre. Le solo zombie était lobia. Oh. Menga na zolo. Donc, naza kuna samedi. Samedi au samedi parce le nini? Le mardi. Naza samedi. Ba ko ça 18 ans na octobre. Balingani de 14 ans ti lelo balimba ko ça 18 ans. 4 ans. 4 ans. Siko ngai na yebite. Papa a yebite. Oya ayebaki liboso mama oya salaka bon bana misala baza mibale ya basi ya mama na ya moi jeune na ya mobali oya kipaka bilamba bani tutu voilà bon oya ayebaki mama po mama kotaka na ba chambre oya bango sauf chambre na ngai pa bongisa et tout mama oya musala tanga koti akuti bango en flagrant délit en pleine action a gangi et puis a bengi bango. Ah mais qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous êtes des frères et sœurs. Ah mais non, ça ne fait rien. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Eh? Ah mais t'es botika subu wandeli susu na ufunda. Ah mais ça fait quoi? Même si tu nous as ça fait quoi? Ah mais non, ça m'a bé, mais bayoke liete. Moi na musala pe abangi na ye, pour dire que papa azalaka trop dire agressif et consort. Ah mais soyez na lobiawa. Tant musunga pe musala beba ainsi de suite à garder silence. Oyo kanga bango pona likambe yebana e comme pas na mama pe comme pas papa ezalinde baleki bana suka bango mo bayo kanga bango moko bana suka
Donc mwana suka oya aza ya mwasi sikoyo ya kende classe T po ba chana ba tour ye jour ngo kende classe T allez ya bango mbale ba kotika na chambre comme d'habitude allez babandi susu bolingo na bango parce que mwana suka na ayepo na oluka soki yaya ni ya mwasi po apese soki nini tanga zoya abike chambre yaya yango yo atoke pete abike eloko pe ya mabeza tale mwasi ya pa mwasi afungola kota boye akuti bango en flagrant délit na vite so comprendre tango akuti bango nde ba bengi ya kimi non je vais vous accuser dis quoi kimi alors je vais vous accuser allez nde libabe babondeli ye sikoyo ya community ya epese neti mwa kolenga neti mwa somo tango kaka mama zoya à Poitiers bien que bayise ko yisa mama te mama zonga ba 15h 16h à Poitiers et elle ne dit rien maman alinga mené no banquette ne parle pas papa et ne dit rien ok ça va ici maman sikobi a mené no banquette ndia mené enquête et les 4 2 jours te maman kangiba on flagrant délit nde mama sikoyo epesi panique abengi bango interroger bango nde bango moko baoloba oui on a bandaka depuis 14 ans bah quand c'est baoloba baza l'aise baoloba bobandaki ndenge nini nde ba raconter maman c'était ça ils na film total et puis to bandaki boyoti depuis aux 14 ans oui jusqu'à maintenant presque 18 ans pour que ça oui et nini tout est consort ouais nani amona bino puisque bango batu nana ibisio ba ibike bazwa kize lek bon il y a 2 personnes la maman Thérèse ba vous la bango et puis moi na blanga suka divine mais c'est pas possible bon vous devez cesser parce que c'est pas bon si papa apprend là en tout cas et comme ça la malamu te vous êtes non ça fait quoi on va se marier tant maman tomoki non on va se marier tala ça on va le kala keba na yo na ko beta yo oya moi ça ko beta te on va se marier nde maman tomoki na likamala que on va se marier jamais il faut na bisa papa ti musala ba ibisi tango kaka ba ibisi papa lobi faute nyonso ya o mama ala lisel dehors abengani dehors donc dès que zoloba biloko ya mama eza na annexe eza na annexe ba valise mama quoi eza na annexe kotia makolo na chambre te yo muto bebisi bana mais papa na bebisi bana ndenge nini ngana yo to makatongo toke musala ngana zonga avant yo zonga ka ba 18h 19h soki retard 20h bon batikalaka ngai na yebite yo ne moto sembela ngo télévision otia na chambre bon yo moto sa salon na bango otia na chambre ba déranger monsieur bon sikoyo soki ezalaki na prenaki yango eleki mikolo na bombi ça va na prendre yango lelo siko tango nde kande epesi ngai nalingai na tuna bango na puiser ba information na ibisi yo sikoyo obenga na obi pas question papa aza moluba mama mumbala ndeko eyindi basambela na église moko na bombi babengi sango na bango aye a traité likambo baboy papa alobi non kutu papa ke trop loin esuka kaka libala te parce que papa interroge pe bana bobi balana na misha papa nde yango révolté papa penza ke abi mama libanda bana nauti na bino ya prison la police ezwa bino prison sikoyo famille pe baye basoyi na papa boy koyoka bon mama alandaki ngai kaka na TV alandaka souvent ba émission voilà abenga na longa te bali bosabe ngaka pour na problème abi si tu peux faire quelque chose ngai siko na ye na soyi na mama na bana bakoko ya oui bana baya na yoki bango bazwa kaka on va se marier ça fait quoi yoka réponse na bango surtout mobile ndé muto pesa ngakana voilà nabi le lait vous me suka kula oui so ya mbala oloba
Mais, nama tonzenge na yo, ebi tonzenge. Moi, ba moustache, et bandano ya kobi moi mouké ya sika. Oh boudé. Ah boudé. Voilà. Nabi, aux Andes na malédiction. Si tu insistes, tu vas mourir. Dieu va te tuer. Parce que, on va se marier. Tu vas te marier avec ta sœur. C'est une abomination devant l'Éternel. Et c'est au inceste devant Dieu. Et les enfants que vous aurez, ils seront aussi maudits. D'ailleurs, ils mourront. Et vous serez maudits devant Dieu et devant l'État et devant la famille. Acte vous posez est condamnable. Mais moi, si je jeune fille abandonnée. Est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on a encore Solana papa? Abi papa Solana. C'est le bibongo, il y a mon père, il était aidé. Tu es à Fanda Guinée. Oui, moi, c'est la mais il y a Fanda Guinée à l'objet shooté. Naibisi, na Solana papa, oui, au Solana papa. Maman a tindi moi na mususu. A signalé papa. Pour bango, papa lingo sentir bango te. Ayi bolongo. Bango pe balongo pour papa lingo mo na bango te. Papa ye avandi, maman pas vandi. Papa obi mamoyo abebi selinga bana. Tala ebisi ngai. Ngai bisiko na tangi Bible. Tangi Bible. Na tangi verso yo. O na uto tanga. Ah ouais. OK. Nabi n'a expliqué. Après, on a fait sa version. Bon, papa, et tout mais maintenant, nous avons une compréhension. Avant la solana, ceux qui ont au Kanda. Comme ça, tu reçois bien. Pour ceux qui ont Kanda, et pour tate. Aux chrétiens, oui, nous sommes chrétiens. OK. Est-ce que les lois sont na kotuna? Ceux qui Jésus-Christ a eu un moment na biso oyo. Hein, na moment tozali. Aye et pas inayo à côté. Et puis batope baye, hein? Ba obike Yesu ya côté yao. Asali likambo boye mabe. Alors yo lokolo za mokonzi toye pa na yo obomaye. Osala ni. Atie. Ah, pasteur, question non. Eza matata mais ngabite okobomaye to okobikisa ye. Pour bateau, on a peine de se faire abino okosala nini. Bon, par sagesse d'abord, on a interrogé bango qui a sali nini. Et puis on a vérifié les cambo on a sûr qu'ils sont vrai ou faux. Bon, ce qui les cambo kasi, yeso aza innocent mais aza kizé kaka na makambo ya sali. Abi na obemaite, ngabite pona yo na moni lokola okozwa yeso ngo biyo, boke boma na bino ye. Le bon. Abi papa, comment yeso? Ngabi oui. Ozwa peza ke bo crucifié yo pe na croix le ceux ko bambe pe mabanga ceux ko bake ba sete o baki Yesu ne plus habité na okokate Yesu te na okokate ngo bia eloko lingi basi o sala yango Yesu te ko sala pe mutu mususu te omoni ngana za Yesu te mais maman de Yesu siko epana. OK. Abi comment ça? Abi oui parce que maman ko permettre biloko yote bana basala. Ce qui a pour garder le camboyo, yoye babete. Deuxième chose, maman ce qui a tika la kanandako, a s'occuper na bana, ainsi de suite. Tu allais la condamner. OK. Mais yo ndima maman sala. Hein? Banda kala bobalani, boboti ka mona moko, yo joli maman musala. Oji bonne, oji nini ba s'occuper na bana, oui. Maman pas que ne musala na za fidèle na musala na. A koma pe grade pe et mata. A salaka azunga avant pour s'occuper pe nani ba 15h 16h a komi na ndako a s'occuper na kolia na yo. Et puis ba information est pas ça qui te koli 14 bana pe ba koli. Voilà. Alors nani asomba ki télévision na pona bana yo. Est-ce que na yo na mama botiela bana mesure ya nini na ba film kotala ote. Bon, parce que l'éducation est sympa à deux personnes. Na maman, na papa. Bon, na papa. Alors, on se complète. Sikoyo, maman a autorisé en côté. Maman a yebi pété. Le même jour, maman a yebi. Le même jour, père a yebi sur. Et comme il pas na yo. Bon, sikoyo condamné maman au boy maman. Au condamné Esaïe. Mais, normalement, qui a construit la maison? C'est toi. Qui a acheté la maison? C'est toi. Qui a construit des chambres et tout, c'est toi. Les télévisions, c'est toi. Au moins que
la faute est partagée. Maman a la faute, yo a la faute. On a la faute, bon, so yo la faute, maman pas la faute. Bon, alors, pour la chose à solution, les camboyo, donc il y a un boité. Bon, pasteur, ce qui bongo, bon, la police. Ngabi, et ça, la police, c'était pas bon. D'abord, on doit montrer aux enfants que c'est pas bon ce qu'ils ont fait, et puis ils doivent passer par la délivrance. Abi, tu risques de me persuader, mais en tout cas, non, ils vont sentir maman, et puis non, ils vont sentir parce que c'est un fautif. Ngabi, bon, si quoi, il y a temps. Nakoya na solution. Ce qui est bon. Tant combien 48 heures, ngabité, pesanga une semaine, maximum 2 semaines. Comme ça, naya. Ndé na aussi le salikamo balamoko. Abi, je suis prêt. Puisqu'il faut, nasi nazwaki une décision, la police n'a pas Molière, n'a pas lingala facile et passer dans les médias. Andimi, yende motazo azo autorisé, aobi et ça là. Et les na média. Comme ça, bah, il loko basa les amabe et n'a détesté bango toute ma vie. Et voilà. Alors, si quoi, maman ou maman, papa, limbisa. Moi, na lobawa ezate. Ah, bon, papa, il y a des semaines comme ça. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Ok. Papa, continue la chambre. Ah, maman, vite, à Gogo Yoka. Papa, toi qui attends la payote. Tu oublies la payote. Ah oui, papa. Azalaka bon. Non, comprenez, ndenge ni ayokeli yo. Ayokeli mutute. Loko la ayokeli yo quand même. Ngana sengi boy. Il est kana médiaté. OK. Alinga lekisa bana na média. Bana bo sambwa et surtout la jeune fille. Ah oui hein? Au mobile so ki aleki na média sili mokili mobimba bayebi. Nani akobala? Mobile akokola na ya bali na ye za problème te bon mwasi. Mwasi abimana yaya na ye ndeko na ye soki ana malédiction. Ana malédiction wana te ainsi de somoni ki osamba. Hein? Bon, soki moye ezali, lokola papa ndimi ke eleka na média yo lekisa ngo lobaka kolekisa ba image te tonine. Pona ngami bon, ça va yango siko eloko pe na lingi na sala yango wana. Voilà. Bon, na garder ba kombo mais na loba likambo. Pona likambo yo ezo peser. Et peser mama. Et peser makasi. Famille ba ko zaboué. Ki bo moto na peser peser. Kasi yango siko na bondeli no na solution te. Siko lelo déjà ezali samedi, dimanche, lundi, mardi. On me l'a 4 jours. 4 jours. Na koyi ko benga ye. Le train a 10 jours. Bon, na ibise que non. Na ya dans 2 semaines. Akoboya te. Parce que asi ayokelinga quand même akei. Mais le temps est compté. Temps ils ont compté. Ya omoni na sengi bandeko. Tosunga. Ah oui. Kosunga, soko zana likanis. Na ba commentaire. Tia. Ah oui. Ou na numéro na biso wana, o batie, o bengi, ou o tikata audio, topé o komi. Pour pas proposer ma solution. Solution toko sala siko. Ah oui. Ibala mama izokufa. Ou bana baleka na média, ou bake prison. To sala nini sikoyo. Yango teme ezali bandeko bosunga ngai. Ah oui. Et loko ndenge to likambo ndenge to lobi, peut-être pe yo bana na balingana oyebi yango. Oyebi. Mais solution koko obomba. Et bana na bazana malédiction. Ah oui. Toko la solution. Mais avant de passer à la délivrance, papa, il faut trouver une solution. Mais oui, normalement. Il faut trouver solution. Il faut trouver solution. Paix côté. Voilà. Et tu les qui se connaît la prière. Donc, boé prière non te. Boé prière mais non, prière est banandingue. Osa prière ça sans effet. Un coup d'épée dans l'eau. Ah ouais. Facile. Un coup d'épée dans l'eau et ça au sale l'autre côté. À ta prière osa prière de prière. Il y a prière le cambo. Moi na oya na bi, on va se marier. Et ça fait quoi? Donc pour naie à mon lango ils l'autre côté. Bon, siko monique moi te rolo o résultat aux ingénieurs. O m'a mettre le coup. Tala, au pesanga kanda moko. Ya osakanate. Mais une colère sainte. Ah oui. Pour na koko beta yete. Non. Ndeko to sala nini. To tika banoyo ba ke prison. To sala nini. To tika libala mama ekufa. To sala Nicolo pe mama OK musali suti. Akomika ndao. Mais c'est quand nini maman aza donc déprimé, dépassé, tension il est mata, tension kiti na 8. Moi c'est ozo ba appelle maman zo benga ya yo. Nyoso même lelo na tonga bengi. OK. Lelo qu'on a bondeli kapon na pese kimia mais et matin à 10. Les gens na 8 mais machine a dit presque
ok, ça te vertige et tout. Voilà. Donc, et Martin a 10. Bon, papa n'est pas que Moussala. Mais, bah, au solaté. Bah, au moins, on a peine à n'entendre. Alors, bika que, à Lingomone, na missionnité. Mais à Zung, c'est quand même nana. Biloko, il y a un annexe, voilà. Bon. Papa Zélandais, réponse son gagnant, non. Son réponse, on peut être convaincante. Il faut convaincre. Voilà. Banapé, bah, ok, sous classe T. Bakamika wana. Balekinde na yaya ainsi le maibango o classe T. Ko yaya déjà a diplôme à Zan université. Siko bandeko bosunga. To loba nini to sala nini. Eza vraiment une urgence. Yo pe ozana likam parce que émission bandeko bosunga nga eza na ba paramètres nyonso. Oui. Toko sunga yo spirituellement, oui. Toko sunga yo matériellement, okay. Toko sunga yo physiquement, toko sunga financièrement, moralement. Oh comprenez ce que yango émission bande ko bosunga objectif nango yango wana. OK. Soki na hôpital, toko ya seko bondela pona toko landa tikuna. Voilà. Soki oza musika na hôpital, toko sambela même na musika, na problème na yo. Soki pe sengi mbongo sezolingeya toko sunga. Soki pe divorce ezoya enini tout. Toko sunga moralement, spirituellement, physiquement, financièrement na makamyo et puis ko sunga o to sunga ezaka papa c'est-à-dire ezaka ngate ndenge ya zoloba awa omoni kalobi ke bon awa wanga mona na combien un peu limité voilà ba commentaire na bien na ba appel na bien aza un peu sage aza na mo mayele aza na mo contribution benga pesa proposition tika commentaire et ko ene papa problème esengi mbongo te esenga mbongo bana mbongo na bango esenga koloba esenga sikoyo ko atténuer kana sagesse ya nzambe to sala nini pona foyer oyo ekabwana te to sala nini pona bano oyo batika to sala nini pona bano oyo batozwa solution OK pe kimia ekota ozala mokonzi ozala mutu pamba emission poni mutu te ozala mundele to mwindu ozala ozana mbongo to za pauvre emission za pona ba problème nyonso na justice tokoyi kosunga pe yo même na justice oza babotolo lupango babotolo mutuka voilà donc c'est-à-dire émission bande ko bosunga nga tokoyi kosunga na ba paramètres nyonso po to bandaka na salaka ba acte mususu oyo ke nayebaki te ezali na cadre oyo ke ndeko moko ba condamna ye à perpétuité donc condamna moko akufaka na prison. Omoni, mais a sali 16 ans et demi na prison. Lissungi ezate consort. Ba image ezali ba image ezali na ba photo. Ba so zanango ba ko balancer pour bolanda. To kende ti na prison. Muto yebite. Muto na yebite. To sololi a ebisinga expliquer. OK. To zui ba mettre avocat. To landeli likambo. Mbongo na mbongo. Mbongo na mbongo. To landeli likambo. Si tu commis la justice, et ainsi de suite, tu contacter l'autorité, va intervenir, tant que c'est un bon rebelle, bande comme sous au bazolanda, bazana poto, batinda qui bon. OK. Papa, ngatindi boy, papa, et sengi boy, OK, ngatindi boy, ti, mbongo ekoki, to pesi, ba libérer ndeko. Abima prison. Abimi. Tozuye ils sont en charge. Ya kolukele activité sala. Parce que azalaka militaire. OK. Osala nini ozonga soda to na bité musala soda chuchoté. OK. Tu pesi ni musala auto école. Asala auto école esili azi permis to lukele musala abando sala siko. Jusqu'à comment ça? A comment ça? Au moins siko. Bande ko bosunga ngai to ko sunga ba paramètres nyonso. C'est-à-dire ndeko na oyeba nini ya benga kangai na téléphone azana prison alande mission na ngai na télévision non oui na radio RTA ya papa jeunesse Sonika Foot basé na radio kuna prison allez ndi abengi abingai kombo na ngai John Mabiala na otanga kombo quoi oui nazana prison papa na okemba mutu ako bimisa ngai azate papa akufa kana makambo ya souci nde bakanga kangai naza innocent mwasi nanga akima na bana na yebi kuta azate mutala kotala ngai azalaka te mutu oyo okota likambo ngai azate na zapa ata un frappé azate na viva kaka na ngolo nzambe ka na prison ndeko akabelinga mwa nuni na lié esili c'est comme ça papa na kokufa ngai bon na koya na prison nde na milengeli nake na yokiye ti esili allez tangu na zongi nde na yoko zo maître avocat maître Blanchard bolola voilà na solina ye esili allez transport akende
moi ba droit na ma na bandi titi et ça là qui presque une année pour na kolandela likambo ya solo ti tango ekomi ke comme pesi mbongo ebele na lobi yango pe ka ndenge na lobi likambo ndeko ndenge na loba likambo na lobi yango bande kwa mawa batindi ale ekoki to pesi ndeko abima azwa pe ba activité na oui to présenter même une église et tout à desili siko ayo sala musala na pour na koloba ke émission to ye second souffle et boti bande ko bosunga ngai amen pour bokosunga ezali na bolingo soki bolingo ezate yango Yesu alobi boye nazalaki na prison oyaki kotala ngate osungaki ngate nazalaki malade oyaki kotala ngate nazalaki na nzala opesaki ngai eloko te nazalaki kozanga elamba opesaki ngai te hein Matthieu chapitre 25 so bongi totanga verset mais est-ce que ngongeza ngongesi papa ah ba bingo ngesi omoni abike Yesu atuni nini bato batuni oh papa quand est-ce que ozalaki na prison quand est-ce que ozalaki na nzala quand tu biso to boy kotala yo habité el nde bosalaki pa baninga na bino c'est que bosalaki pa na ngai mais bon sobi bino les bénis de l'Éternel venez à moi vous êtes les bénis de l'Éternel parce que j'ai été affamé vous êtes venus vous m'aviez donné à manger. J'étais né, vous m'aviez vêtu. J'étais malade, vous êtes venu me visiter, ainsi de suite. Quand est-ce qu'on a fait ça? Chaque fois que vous venez au salle pas na, c'est que vous savez pas nangai. Voilà bande ko bosunga ngai nde yango. Bande ko bosunga ngai eza thème tu na en tout cas bo mona ngo à plusieurs fois. Plus même yo personne na ba problème au bengi. Bon ba ko linga, to lekisa ba image na bango. Bo pesi. Bo ya na problème, to lekisa na image. Bon ba ko boya to lekisa image. Olobi to robeta. Olobi to kolekisa pe lisolo na yo. Solution. Pona oza solution à likambo na yo. C'est plus de la vérité awawa. Vérité peut aussi solution. Voilà, merci papa to ko la suka. Pour émission to ko zo ngo live il faut to zo ka histoire on a de to. D'accord. Pour batu baluka ba contribuer ba benga ba pesa. Atana ba commentaire botiki pour to zo luka solution. Il y a grave psycho urgence c'est ça ya maman. Ouais. Papa zani kana 2 semaines. Donc atika na 10 jours. Na 10 jours si to ko émission etika na 9 jours. Pour même minutes c'est compter. Oui. Donc boluka mo pesa solution. Aiza mambongo te o muta maladie te. Aiza bima li ba le kufi bana ba ke prison. To ba lekisa mona ba TV mo lire bien mo ba chaîne na biso ndeza. Bolinga bana ba sambo. Merci beaucoup papa na initiative oyo parce que te rappeler eza idée. Oui, Nzambe mutalobaki et puis venant et pas l'homme de Dieu. Papa je suis le kamba mais ngape na yili yango. Ata ba pasteur. Église matate makambe simbate. Papa solution ezali. C'est yo pesa douane. Hein? On pesa douane. Oh. Yoka na koloba lisusu nzamba pesanga don ya ko secourir na parcourir plusieurs églises na Kinshasa. OK église par terre. Mais na leki kaka une semaine na simananga ko ba église tondi. Parce que na ina don ko secourir. Ya solo. Pasteur mususu na Kingasa na suka. Azali pe aumônier, aza soda. OK. Église na ye bato bazalaka te. Abundana église sali 18 ans. Batuka kotanga. Alandinga na télévision, na RTNC. Tant on a le cas na RTNC. Ndi aye. Aye na des problèmes. Moi na mobile aza na hernie. Il faut pas opérer mais azalaki na situation te. Il faut pas opérer na hôpital na bango mais mbongo bakisi bani tutu azali pe na ba moyen te. Abi na mona ki mutu hernie a témoigner yango na ye na mona na ngai. Problème monsieur azali église matakate. Na sala nini? Ndé na ce qu'il faut faire to bonne pour la mona hernie limo. Na ce qu'il faut faire. Aki asali le long de toloba adjoint na ye akimi église. Tout l'anga akimi nini? Alobio akezo aki c'est pas pasteur moka nigérien, azana tashawa, azana musulman. Siko aye na ngwawa. Donc batunyo so église comme plainte na balabala. Na batu. Yene nigérien. Abi ngai nigérien, ngaza nigérien, na musulman, ndayo ko aki c'est pas na ngai. Ndeko na komata Nigeria te natika pe kosambela pe na islam te na yebi ata ndenge basambela fe ata une fois ke na keka kosambela kona na kendem na uti omoni ya ba tubela attache au fort ezande prière position prière na tiaka mutu na seming nde sikoyo nani na hotel si comment prier na bandela comment prier boye ba sikoyo nde aye lisusu awi papa na offrande na ye awi papa na sombi voiture na mbongo oyo église ba pamboli ngai ba mira ke salama nanga moko ezolekela ngai opesi ngai eloko te ni singa ni nini ka prière nde webisaka na sala ba secret webisaki ngai nde na sali na ba verset ya bible mais siko
adjoint na ngai ake panza ngai sango partout ke nga na ye na kisi e boye tout comme ça bon na olinga nakanga ye civil ana kosaka na nga te nga bite eza makambo ya kibosoda wa te tika ye yesu alobi soki basali ngai nzeta mobeso bongo bino nzeta okauka alobi lisusu nini bakobenga bino bamagicien banini tu etutu abi esala eloko te babenga yesu mpe bongo napesi yo oyo eleki kisi kende tosaka makambo ya nzambe esi voilà siko toloba nini oyo soki ekomi tour na yo oyo ekomi tour sikoyo oza na problème bandeko basunga yo bandeko bosunga nga yango oyo teme na biso merci beaucoup papa tokomi na soka numéro ya téléphone plus 243 89 91 055 plus 243 89 91 055 ya mibale plus 243 9 98 17 18 54 plus 243 9 98 17 18 54 so benginga ozunga te otiki message surtout la ou na commentaire otika pe ata na commentaire na yo ana tokozwa yango soko mo les problème un peu confidentiel et kokotika na ya yo pe problème so problème ya yo papa te benginga na ebinde na sala on a liaison ana bozo papa mi facilement on a problème ni ozana ngozana Australie ozana Europe na Asie na États-Unis na Afrique na Congo partout bisiko ozali soko landi message oyo et que tu as aussi un problème qui demande l'appui des autres okoki koloba yango et puis aussi solution na pété voilà merci beaucoup papa aussi na biso ndeko musuku tu na États-Unis azena na crise ya mbongo ayebisinga to bondeli mais nzamba pese mbongo musupe na Europe omoni soka lobaka te soka lobaka bongo fana rabu to sisi na biso papa hier na biso suka poto clôturer zambe na bomo otindi ngai na te asango malamu otindi na loba ba oracle na yo yango pe nazo transmettre Seigneur et pas na bana na bazwa solution à makambo na bango au nom de Jésus-Christ miracle second souffler na foyer na yo na vie na yo na famille na yo na problème na yo au nom de Jésus-Christ ozwa solution na santé na yo na finance na mosala maloba na lobi elata nzoto na yo moto contredire nga te ndeka osimi maboko na nga solution ozwa yango na kombo na Yesu amen. Amen. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Vous allez voir des images qui seront balancées ici dans l'émission Abisso Bandeko. Portez-vous bien. Au revoir.